BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Les Abakouk, venez, on va parler un peu. Bande Kobo, tous les Abakouk, venez tapoter, partager. Parce que trop, c'est trop. Les Kambo et Kokendeti wapi. Nzambe. Ba divinité telemi, ba Abakouk boza wapi. Ba puissance ya sorcellerie et telemi. Pour la pasteur évangéliste Bostra. Dans l'homme qui dérange. Nzambe. Hey! Sorcellerie za mabe hein. Boza na la bino audio na ebité réseaux sociaux oyo. Eza vraiment passé. Moi so nzamba tomboli mutu. Bitumbe yaka, kombe yaka, humiliation yaka. Mais biso toza kuna te. Oui. Biso toza kuna te. Merci beaucoup d'être connecté na lingi bino ya trop bande konangai. Ba abonné nyonso ya Bibiche Mbombo officiel na lingi bino ya trop solo la na likambo ya pasteur Bostra oyo. Na moni bazo commenter. Non ti la bino ba audio ya bato ba lobby pe nazo ti la bino audio ya évangéliste. Nazo ti la bino audio ya la bouche autorisée ya évangéliste makambo a lobby. Boza la calme. Boza la calme. Bon s'abonner nano ceux qui est sa première fois na yo, abonne-toi, laisse un petit commentaire et puis écoutez ces biso makasi yako sale la bino lisusu musala. Merci beaucoup na bino nyonso obozolanda et puis befter na bato ba fetaka bazo fêter lelo. Mes condoléances na bato nyonso baza éprouvé baza na ba problème ebele. Bonne guérison na ba oyo bazali malade. Voilà. Non chez la bino audio oyo ya bato makamazolo ba pona pasteur Bostra. Et puis na kocha audio ya la bouche autorisée ya pasteur évangéliste Charles Bameko, l'homme qui dérange. Bon nanon oyo et puis ngana bino tokozonga photo solo la bandeko. Trop c'est trop. C'est parti. Photo sambela yako pesa jimto sambela. Ozoka combien chaque fin du mois? Pasteur azoto na yo ozoka combien chaque fin du mois? Est-ce que ça lui regarde? Et t'as lié na nini? Hein? Comment bien que Okosi, Bokomaka et Kosi, vous allez lire de Boké de Kuna 40 ans de prison, à cause de la 40 ans de prison. Moi, ce n'est pas lobby à cause de la paix, parce que moi, ce n'est pas déclaré dans la l'église Wana. Moi, ce n'est pas même qui sort na Bakadé Kofongola, compte banquier na Combo et sœur na Yaba, l'année du Mbongo Wane Zakuna, sœur Wana, belle sœur na à cause de la Nambonga Bongote. Alors, Barobi Balé, moi, ça m'a dit que nous vendre à la prison Kuna. Moi, qu'est-ce que je n'ai rien à moi, qu'est-ce que j'en ai fait là, que j'en ai foutu dans ce problème-là. Moi, on va là, on a la ligue quoi, na musaka na ngala fani tranquille hein bino ba fana kwiti bokende kuna bokende na l'église kuna bokende ko sambela kuna l'état français si penza prière na bino ezala ka frère bomo na nani pasteur botia na loba bomo na nani des grands pasteurs beze bibi na TikTok awa ke bazola ngela ye aleki apprécier eza lokuta na za tana problème mo côté mona des grands lokuta Azaki déjà ma convocation. Azaki déjà banaki déjà ko samba. Mais aleki na chef azoloba, bato bazoloba na TikTok, qui n'a pas de problème dans l'état, n'a pas de problème dans l'état. Aujourd'hui nous sommes où? Si tu n'avais pas un problème avec l'état, l'élo nous sommes où? Voilà la vérité devant nous. Voilà la vérité devant nous. Aujourd'hui tu vas venir nous dire quoi? Yo les gars qui n'a na cher na yo loba qui ont un problème dans l'état. Soit disons maintenant aujourd'hui nous sommes où? Vous allez lire leur bafana kuichi. Peuple moko boson ba passer ba ko vivre. C'est comme si ba baksaka bino eloko na vie. Boza kuna ba papa bana ba kima bino na ndako. Au lieu d'aller au lieu de chercher comment rester avec vos maris non, botia ba fula na kati ndako boko kalisi ko sala ta beauté sous prétexte que pasteur fona sambela. Au lieu zoaso et papa na kati ndako. Te 12h et koki fona kota boss 12h ba beka papa na pause. S'il vous Bandeko bozalaka wana bozalaka wana nazocha siko audio ya la bouche autorisée ya papa po bato balobi bakangi ye te vendredi azalaki na prière bakangi ye te nakangi azalaki na prière aye amonisi elongi azongi bino bokodoka soki bozala mposa nani prophète Charles Bameko akende na sima azonga sima bokodoka
Vous ne balobaka beaucoup d'eau quand vous allez docker. Nzambelanga, papa Boba, compliqué. Un pasteur simple. Vous êtes là. Au monde entier. Amen. Je me tiens devant vous, bien-aimés. C'est pour peut-être la première fois que, au nom de l'Église, que nous puissions au moins faire ces communiqués-là. Nous tous, personne n'est hypocrite. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui a été diffusé, ce qui a été dit, les journaux, tout ce qui a été dit, nous tous, nous le savons. Mais il est important que le monde entier sache quelque chose. Nous sommes une église, la bonne semence transmise en sigle Bosra. Vous savez, il n'y a pas longtemps, les bergers étaient à Kinshasa. Il y a eu des thèmes, des prières très fortes, des puissantes prières sur des thèmes que Dieu a à son Moïse, Pharaon a ses magiciens. Cela ne s'était pas limité là. Il y avait encore un thème puissant, éternel, réveille mon âme. Tout a commencé là. Mais la Bible nous dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Beaucoup ont parlé, ont dit des choses. Vous avez vu, papa est là. Premièrement, il n'est pas emprisonné, il est là. Ce qui a été diffusé dans des réseaux sociaux, que d'autres ont posté des images comme quoi il était condamné, comme quoi il était arrêté. Notre père spirituel, Papa Charles Bameko, est là et présent dans ces lieux. Mais lorsqu'il y a des combats, il faut que nous sachions une chose. L'ennemi s'est levé, mais nous avons une arme puissante. C'est la prière. Si le papa ne prêche pas, parce qu'il est en prière. Et nous sommes là, ces enfants, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous regardons et nous voyons tout ce qui se passe aussi dans le monde. Mais nous savons que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le monde tremble. Mais nous avons celui qui a vaincu la mort. Nous avons celui qui a vaincu la mort. Et pour vous dire, en ma qualité de secrétaire de l'Église, n'ayez pas peur pour l'Église. L'Église est bien assise. Administrativement, dans la législation, nous sommes en ordre. Et ça, moi, je vous le dis. Et je le dis humblement. Nakomi kitisa nyonso tokoloba yango. Au monde entier lobanango. Les accusations peuvent arriver. Mais n'oublions pas une chose. En droit, on dit il y a aussi la présomption d'innocence. Ceux qui peuvent parler, balobanabango. Bisoto kangami na losambo. Nous savons que l'Éternel, oya kangaki monoko ya balio, tant que Daniel babwa qui est, minoko na bango kangama nango. Minoko na bango kangama nango. Toi le loka obanga te. Et nous n'avons rien à nous reprocher. Accusation lobby est que bazui moto na flagrant délit, bamoni moto ayibi, bamoni moto na mbongo, bamoni moto saliboy. Non, une accusation vient de quelque part. Mais il est aussi normal na mikonzi mboko basala bakete na bango. Tika basala na bango. Mais nous croyons à ce Dieu-là qui nous a créés, qui nous a établis. Et le ministère de la délivrance que Dieu a introduit à son serviteur ne mourra jamais. Amen. Ne mourra jamais. Parce que nous croyons à ce Dieu qui est vivant. Et voilà. J'espère que Bolandi, Bandeko Nangai, Bolandi, merci beaucoup. Merci. La confiance Bozo Pesabiso. Donc il les a au béba. Donc il les a vraiment au béba.
bino bato oyo bolobi évangéliste Bostra bakangi. Je ne sais pas. Sikoyo ndenge bakangi. Sikoyo pourquoi a y une église vendredi aux 40 ans de prison? Pourquoi il y a une église? Pourquoi il est là à l'église? Moi mité mamabe hein. Boza vraiment mité mamabe. Omoni na domaine évangéliste Bostra Zali, évangéliste Charles. Na sabino domaine eza makasi zo touché. Yo kantindi ngazo exposer misala ya diable. Bon ticket tranquille t'es. Oh, Aza le seul pasteur congolais, je ne sais pas pour l'instant. Oh ngana yebi je peux dire. Oh yazo sa na ba live n'est plus de 5 000, 10 000. Ou voire même 16 000, 20 000 personnes en ligne. Bon Hollande. Siko bato bon yo kele mutema be te poani. Tout le monde a ba pasteur mususu basala ba 200 personnes, ba Hollande ba 500. Ya sala ka plus 10 fois, 100 fois plus que bango. Bon yo kele jalousie tendengeni. Bato nyonso bazaka na ba sujet ba titre moko. Bokanisi so bo bambi titre wana nde salenine. Écoutez bino ba millions. Boza mitema be franchement je vous dis. Boza, il y a des gens qui sont derrière tout ça. Mai eninga na pamba te oui. Poto eza poto. Il faut ba sala ba recherche na bango, ba sala ba enquête na bango. Eza mabete. L'état ou kobunala l'état te. C'est normal. Il faut ça la enquête na ye. Il y a pas de problème, il faut ba sala. Mais ba loba na yo mais ba kuto na ngote. Siko mwana mwasi o azotele mazo loba. Azo confirmer ba kangi ye wana za na prison. Ba maman le bo kende église. Bo kende na ko bongisa mabala na bino. Maman Ozana ténèbres. Maman le makamwana azana na ténèbres, azana molilo, azana prison. Je comprendre. Yo kanisi ozana poto, ofandi, ozolia, ozolata. Oui, c'est ça la vie. Mais obi spirituellement zanan. Obi elore zelo dans 5 ans. Au mona kena na libala nanga bien lelo na olia na olata. Est-ce que obi dans 5 ans le diable a préparé pour na yo? Donc muto ko mona zolo babwe azana na ténèbres, azana molili. Azana na molili. Pour muto asambela kaza spirituel, aibi vi na ye, aibi combat outi nango. Aibi famille oya outi nango. Arloba makambo baba arloba wanati. Osali oduna mosala nzamba sali eloko moko te. Maman nzamba frappé bino. Nzamba frappé bino. Oh ba mabonza, bolingo ko pesa mabonza. Oh, mais bino pe bozo mabonza boke pesa ba pasteur na bino. Siko ba do pesa ba offrande wana eza kwani? Po ya sengi bango. Po fio ndenga zo ba na début je ne sais pas so gaza nani. Oh te, pasteur Mobimba atuna ko combien? Oh. Pour vous dire pasteur Bostra asenga batu ba offrande te. Asenga batu ba offrande te azana mbo ne asala YouTube na boyebi combien ko tselake. Na YouTube na yeka nenga saba live wana boyebi combien. Mbongo ya mabonza offrande asimba angote. Mais normalement offrande ba comment ngota na biblette. OK nanda kwa nzambe cha offrande. Soko chete muto akango azate. Est-ce que yo soko bimisi mbongo na poche te pasteur azwali boko akoti na poche. Bino bolo baba pasteur balingi ko senga mbongo. Soki pasteur asengi mbongo et kozana mbongo te, tu n'es pas obligé. Pasteur akocha mundu kite. Qui peut ça bon? Enseigne bon na makasi te. Soko pesi c'est ta volonté. Na bato ba pesa ba bon na Bostra wana. Bazo pesa ba bon. Mais ça parce que ba moni la main de Dieu. Azo pesa parce qu'ils a convaincu na message. Ba pasteur na bino pe ba sala ka ba prédication et ko convaincre bato. Ça ba prédication ko convaincre bato. Oh, c'est quoi même? Quoi t'appelles? Oh. Boka misanga ye, franchement. Boka misanga makasi. Ya onzambe faut frapper bino, batamite mamabe. Eza lisanga ba pasteur. Oh,
Pasteur auti na poto. Akiti na Congo. Hein? Auti poto, akiti na Congo. Pour asala nini? Asala campagne. En plus, campagne, on yoka non thème. Éternel, réveille mon âme. Oh Nzambe, combien de personnes ont eu guérison dans Makambo? Ezaton na ye botika ye. Botika pasteur Charles Bameko ezaton na ye. Papa batozaka simple. Ezaton le roi pasteur Mususu. Omo na ye balingi makambo kolata akomi na mbongo, akomi na notoriété, ye wana za ba jeto na ba cher. Ye wana za ngai. Mais pasteur Bameko aza simple. Il est très simple. Pourquoi vous voulez lui combattre? Eza mabe, ce n'est pas bien. Makambo eza ba pasteur lisanga ba pasteur bazana sima. Bokanisi to ebite. Oh, ba pasteur bango na bango bachela na ba poison. Bote ya biso me bochela biso bochela na ba poison. Bozote ya biso me bozo boakela na ba mbwakela bo sala na mabe. Moi je vous dis ba pasteur de bate ya biso ba santuté baza batu. Mutu nyonso pasteur nyonso ana défaut na ye. Mutu nyonso ana combat na ye. Pasteur Charles azomona na te c'est parce qu'il y a ba prière na ye personnel. Tellement bomona ki na cultité, bakangi donc soki amona ni te c'est que bakangi. Oh! Ba pasteur baza batu. Moi je vous dis nana papa nanga moko et pasteur papa Emmanuel paix à son âme akufa ki est né en 2021. Papa wana mosala nzambe munene soka pesio prophétie kandenga lobi papa na apesanga ba prophétie belé et kokisa mape misupe na kote kokisa mité. Papa wana bengi camarade na ya uti Congo. Aye en Afrique du Sud. Aye akoma fan de pana salaka au moins 2 mois. Na 2 mois papa na salaki orkezaki na poison a bomba na valise. Et Ralinga Kende. N'ébite qu'est-ce qui s'est passé et l'oronye salamaka achela papa nanga na poison. Azonga na Congo. Ah, on a pasteur. Bandi, libomo evimba. Libomo zovimba. Makolo zovimba. Nzoto zovimba. Papa zovimba. Ah, bakene na hôpital boy papa basali be examen njoka poison. Donc bandaki déjà ko lianzo to bandakala. Tina ndenge papa nanga na kota na samabele. Muto asala ki nani? Muninga ne pasteur parce que ya ki na Afrique du Sud awa a fongola église. Vous comprenez? Muninga na ye pasteur. Oh. Baza batu batera biso baza pena mitema lokola biso. Soka muni muninga zo évoluer jalousie kozala. Au moins, on a boaka bamboa kela. Luka no délivrance à vie na yo avant non o s'épanouir na vie ba te bele ba yebakate. Yo kela muninga jalousie. Yo ebi muninga elo oni nzamba sel na vie na été. Yo pe luka délivrance à vie na o lo ka jalousie parce que jalousie kangela mutu banzela. Et orosuka kama bena jalousie na. Na un exemple mususu, pasteur mususu, ser moko ayebisi pasteur papa netoza boto chote ka lupango. Na pesa bino ba exemple oyo. Pona la kisabino ke mokiliza mabe. Azape ka pasteur mosala nzambe munene na Angola. Wana nyonso na eza ba histoire vraie. Ya masolo kutu ya lisapote non. Ser wana asombi lopango, au fait ateki lopango yena mobali nae. Ba bengi pasteur papa toteki lopango nde zaboye tozoya kotikila yo dim na yo. Bake bazwi mbongo ya lopango batie na banque. Bazwi dim baye bapesi serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu atali dim amoni na mbongo ya dim oyo. C'est que lopango bateki autant. Pasteur a coopéré na bakuluna. Bakuluna ba ye na butu na pasteur na kati ya mutuka bandeko. Mokileza mabe. Bakoti na pasteur. Bakoti na kati ya bakoti na kati ya ndako pasteur atikaki na mutuka latika goul.
Est-ce que vous comprenez les solo? Ba kuluna ba koti na ndako. Hey, wapi mbongo lupango? Ah, batalani. Mbongo lupango. Biso na wapi bobimisa toza na mo. Ba wangani bateki lupango te tok ba torturer bango. Ba biki non. OK, toteki mbongo lupango mais nani mbongo eza na banque. Babi mbongo eza na banque. OK, mbongo eza na banque. Babi toke bola ksa biso banque. O banque ero bakangi to komisa mbongo ndenge ni ba sécurité bazakota babi bo pesa kaka boza nango ba torturer bonte ba moni ba lembi ba kebenga pasteur. Tala, yebisa ba no ba pesa mbongo. Moi c'est mbali batalani. Ba ke ba memi pasteur. Ba yena pasteur ti liboso ya basali na nza au fait bolimisanga ti liboso ya ba couple wana. Ba longole kagulu pasteur asili mayele. Ba couple batalani babi mais pasteur yebisa bandimino ba pesa mbongo. N'importe qu'est-ce qui s'est passé au juste tellement bon ezala quitté moi peut pas ki na banque air wana te sécurité eza na yebite so basuka kindengi wana histoire vrai mutazo beta. Vous comprendre? Pasteur mutate kaki bango pour bakenda ki kopesa dim. Donc mon kilo eza robeba bandeko. Mon kilo eza kobeba. Bazabato. Mais ba pasteur o batambola pe na kobanga nzambe. Bazali. Ba pasteur batambola par la crainte de Dieu. Bazali ebele. Mais ya bazakutu mukie. Mais ya ba aventurier ya miyibi baza ebele. Siko soki bomoni muto otambola na kobanga nzambe. Nzambe osala ba miracle. Kande na bostra wana bomona ba ka oyaka na bostra wana. Bomona ka baka yaka na bonne semence. Baka ya ndenge na ndenge. Eza na fille mususu bi ya sala 20 avortements. Ngana yoka na fongola munoko. Siko soki ya landeli prière. Pasteur Bossa asambela pona batu mais oui. Aola ki sabatu nzela délivrance. Est-ce que loko bongo diable otikaye? Muto découvrir ki nga vi nanga oyo na ténèbres, nga vi nanga famille na biso ezabo muto découvrir vérité. Est-ce que diable alinga muto découvrir vérité? Ceux qui déjà découvrir vérité, aussi laisser déjà puissance et loko wana, oza au mi kotisi na prière. Oza délivrance. Est-ce que bat ba sepele loko bongo? Never. Ba sepelate. Bino bato bosaka be mission o bozolinga ko finga mosala nzambe or ke bo finga jour boko comprendre ba vie na bino nde bo andolanda bostra mbango bwana na distraction ba église bozo kende osali ba 10 ans na église o mona eloko échanger te yo kanisi soko oza na poto oza bien oza na mobali oza na bana ozolia ba futo mbongo mama oui c'est ça merci mais oza kaka na eloko ezo déranger yo mokonza mboka na biso kutu azala makambo na ye na ba stress na ezo déranger nani azangi stress okoza Bill Gates Bill Gates kutu na ba problème e déranger et bon isko yoka moto ni poza na poto to poza na Congo o mimo ni vie bongi te oza na likambo shoka motema na yo pour dire que moto na vie akokati oza kana eloko moko eza wana e déranger botika papa Charles asala musala na ye. Botika ye asala musala na ye. Ki mutema makambo ezoleka il y a des gens au baza inside. Baza wana ba manigancer. Bazo push, bazo sepela. Ye va kanga ye. 40 ans de prison. You know, 40 ans de prison na mutu asali nini. Eloko nini oya sali. Pour passer 40 ans. Congolais na moni niveau communauté congolaise zana motema mabe. Congolais so ba moni yoka komi ko avancer ba oluka ba benda yoka ko bandela vie à zéro. Congolais za bongo. Congolais za bongo. Atali ya sali 20 ans na ministère mon église ya avancer kata azakaka biloko moka ba nonsense. Muninga ya azo mata. Bostra za monde entier je vous dis. Bato ba utaka ba pays outi Canada outi États-Unis ayeka pour participer na prière. Combien de personnes ba sala dans l'église na bon? Na ba lève ezaka ba 500, ba 1000, ba 300, muto sana ba lève ba 10 000, 16 000, 13 000, 8 000, 9 000.
Oh! En plus, un message ni azanango. Et ça différent, ma prédication est ça différent. Pourquoi batunyo se bazolanda? Mbisa landa place ma ezocho là. Batunyo so pourquoi bazolanda kaka? Bazolanda parce que pour trouver vérité. Ba découvrir ma vérité à vie na bango. Botika ki motema mabe. Botika pasteur Charles asa musala na ye. Hey, Congolais. Congolais. Je suis pratiquement à la fin. Tokoya vraiment te éclaircir et loco pardon. Nous avons sur beaucoup secrétaire. Il y a papa Charles et Moronda à l'obé abib. Mais kanda nyonso eza en ordre. Makamu nyonso eza bien. Mais diable a kolonga te. A l'obé ango en parabole. A l'obé en parabole. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Tokoyaka poto lebela sujet oyo anytime news ezali toko solo lango together nabino. Merci beaucoup et bye à la prochaine.